Bonsoir la famille, bonsoir Gaulois, Gauloises, Gladiator, Sentira Suka Mokunji, Bisika Bozali, na vampire, Gaulois vampire, Mbote na bino Yatro. Na ye kaka na solo na bandeko na nga Gaulois. Et c'est vrai que c'est la famille, malgré les problèmes ezali, mais c'est la famille. Na yo ki mama kamwe bele zoleka. Menga comme nazala mutabilo bela te nazwaka na ntan ko analyser likambo ya mbonga na loba. Yango na préfère ki na passer message o na compte na nga moko. Mais message o ekotambola. Makambo o nazoyoka o ba bloquer ki compte ya mutu, o ba bloquer ki compte na ngai, o bazo bloquer ba compte ya ba Gaulois. Batu o baza responsable na yango eza ba chroniqueur ya Paris. Tozo sala analyse na bino elongo. Batu o baza responsable na yango eza ba chroniqueur ya Paris. Na ba misu baza na Belgique bango baza responsable makambo o izoleka. Tozo sala analyse. Artiste Fally Ipupa aza artiste moko ya mboka na biso. Aza na milulu na ye azobeta. Mais aboyi ko associé ni chroniqueur moko ya Paris. Ni chroniqueur moko. Po accompagner ki déjà j'ai que ba chroniqueur oyo baza batute. Yami bale, bo excusez nga pona jouer exemple ya Fally. Ponga na za Gaulois. Mais ta na olo balikambo zo senga na zo exemple na ye na ndenge moko bien. Na analyser sikoyo tango papa Hervé alekaki na bosolo na politique tango batunaki makambu ya 2600 billets. Alobaki nini? Batonga na pesa ki confiance batraira kinga. Batongo nani? Ba chroniqueur. Batrahir papa Hervé. Siko ba chroniqueur wana ba moni na ngambu ya Fally abwakisi bango. Dernière opportunité na bango po do dernière copie na bango balia mbongo. Eze pa papa Hervé. Papa Hervé pe aobeta bango kara po ayebi kazana ba Gaulois na ye oyo basalaka ba live bakosala pe promotion ya bien. Ale batu wana basangana ki bamoni ke tozomona ke makambo ya ba Gaulois ba promotion na bango neti bango mo balingi bazwa en charge ekosimba te toko rate copie ote ya Kor Arena. Yango basali nini babandi ko bloquer ba compte ya ba live o ezali reconnu ya biso ba Gaulois na niveau ya TikTok. Tozo sala analyse. Je pense que bisika bozali bo vanda si bo sala penja analyse bo mona ki net. Ba vandi ba lobité biso toko rate marché à Kor Arena te. Parce qu'en live tozo mona ba ndeko ne bazo kene bazo sala ba motivation na ba live. Et kende net ka baza vraiment motivé. Yango ba ye na prévente wana ba bandi nanu ko bloquer ba compte ya batu. Bazo signaler po bango ba yebi nini ke soto sali bongo Gaulois amuna kaka soki mbazokisi pota seke warrior bakokota na distraction wana. Njokande batu nyonso na bino bozotanga baza kutu ba innocent. Bozotanga ba njungu, vienanga njungu, bozotanga ba nu analyse, bavar, bozotanga batu nyonso na baza kutu ba yebi eloko te na magabezoleka. Eza ba chroniqueur ya Paris pour papa Hervé. Déjà ndenge basala ke ba je na yu arena lingite ya Kor Arena basale ba je. Yango apesi confiance na ba fanatique na ye. Pour Fally Ipupa pe abwakisaki ba chroniqueur ya Paris. Yango mona ke bango na ba tomboki. Yango bazo bloquer ba compte ya ba Gaulois. Bato wana nyonso bozotanga ba kombo wana
bana bango kutu ble na makambo oyo bandeko na nga bagolwa sikoyo swag ye a camarade moko na yebi ye avivaka na ba humoriste kwa de aza humoriste avivaka na ba humour tangu ya yoki kopo wana ebando bima na ngambo bagolwa ba déclarer ke ba bloquer biso ba compte ye koma lingaka ba lobela ye na pese mbote biskazali ye pe alati likambo wana ake na nyo analyse ake obima nokola ye nde mutu azosala bongo nzoka ndeza ye te aye c'est-à-dire ye ayoki ka koyoka ayebi pe rien azwi yango alobi ase proclamer ke eza ye mutu azosala bongo bato nyonso bacheka kasi succès mobimba yango wana bopesi ye te nzoka nde ayebi ne pa ayemi elo te bandeko na ngai omoni badelire elekaka na TikTok na ngambo kuna bazoloba ngambo baoloba yango esalaka bien na TikTok c'est quoi c'est que quand wana est bloqué quand wana je m'en même pas qu'ils ont la sens tout ça na analyse moi bien bato baza responsable makambo boko pesa nga reseza ba chroniqueur ya Paris ngana vana na Italie na zobi sabine za ba chroniqueur ya Paris ba osala bongo ba responsable makambo zoleka yango na sengi bino bandeko na nga bagolwa ba live o etika lokola ya mama Bernice na ya Joe malgré toyokanaka na ete mais aza pas même ba tête on pe na respectaka tango bozokenaka na ba live na bango botindaka ba cadeau botapotaka pona ko sécuriser live na kokoma good live soki good live bakomaka na live ya Jibril o etika wana botindaka pe ba cadeau ezala bien parce que bango na boule na bango bazo simba ba live o eza reconnu pona minute eloko etikala na bango fuba kwesa live ya mama na nga Bernice na pesi mbote na lingaka mingi malgré na monaka te mais na lingaka mingi mama baza na souci ba kwesa live ya Gaulois Forever yango na projet na bango so balalisi yango balalisi ya Joe masole sili po ba yebi nini ke soki balalisi ba live nyonso wana elobelaka ba live oya poids lourd ba ene na biso wana ba Gaulois ba ene na biso wana soki balalisi bango papa Hervé akoluka bango kaka po balobela makambo na ye yango na calcul na bango to boma ba live na bango po papa Hervé aluka biso eza nango kutu bato botanga wana ba wario eza kutu bango te baza na bango kutu ble na makambo oyo andiko na nga komi biso toyebi kaka likama nyonso kokomela Gaulois wario muta sali bongo likama nyonso kokomela yo wario muta sali njonga nde ba musu baza na bango pe ba innocent ba yebi na bango te mais na bi message on atindi batebele ba ochango te ba blague mais non so bino eza makambo eza sérieux bitumba eza wana eza na bitumba ya ba communicateur oyo bata media bana posa bazwa marché wana ya ko arena ba panja sango nango yango mona bazo bundisa ba live pourquoi ba bundisi biso kana prévente bon surtout na ba question pour ne ba simika na moment prévente deuxième partie ko ya na moment où ba billetterie so fonga ba yango deuxième partie bazo préparer bozo ba live no kola mama Bernice ba o etikali botina ka ba cadeau bo sécuriser yango po bitumba ezana no makambo ya media après nango bitumba muso ezo ya susu po to yebi ke producteur auti na ngambo wana kuna bagare zana ba weshi wana pe komba zui matière o ya ko bloquer bango pe ba yebi makambo ya ordinateur ba osa tuba yango na opesa bino message mabena biso to ba jeune o musu bazana ngambo na biso ba lingine koloba trop basi kutu baliki ozana charisme kolekana mibali balobaka trop balandelaka na bango basalaka pe elote Njorane so vandi sui neti nga nazana palembo na vandi sui na bandi ko analyser oh pourquoi papa Hervé alobaki ki ba trahir ngai bat na pesa ki confiance pourquoi artiste fali pour pas boy ko travailler na ba chroniqueur à Paris ya ngwana debi loko ka fomi tuna ba question est-ce que bango ba kondima ba Gaulois bazwa makambo na bango nyonso en charge kane ba mona prévente ne ba bandi ko ba bandi ko lobela ba mama Bernice ba lobela ba coach Edouard na pesembo te kulutu na ngai bazo lobela makambo ngo kuna jo azo lobela kuna yo kanisi ba otikela binota kuna BBC kuna NK kuna boy
kuna Jibril, kuna Abigail baloba. Ba otika la binota. Ba perdre marché à Stade de France, ba perdre so sa ko arena. Yo si omona ngwapi. Terrain eza ya bango ba dominara. Siko bino bozo beta na terrain na bango. Gaulois bongisa moral zala stable na moral na yo na tête afin que nyonso ko yato e ba kolite yango. Ba live o etikali bo sécuriser yango po eza na bitumbezo ya. Boke na live ya Mama Bernice tinda ba cadeau tapotaka pe. Comment good live po eza seule tête ba etikali ba kwesa pe ba kwesa jo. Bokende bo sécuriser yango e eza la bien. Merci pour na ba o ba ko comprendre message nanga. Na fingi mutute me natali sibino ka to sala analyse bo pesa nga raison. Na fingi mutute na lobeli mutu mabete. Na lingara papa Hervé koleka ba artiste nyonso Congo. Mais le réseau kabola biso kaka chez biso eza vision onga nazana ngona vision bande comme ça na ngozo simbate yango na kenda na ngana na koma na kindenge na ngai. Bat fo batambola vision moko. Na sengi bino pe ba ene na biso. Bo sangana nanu bino nyonso. Bozaya ko panjana. Mama Bernice, Président Mobutu, Président Raïs, Maison Blanche, Coach Edouard, ba live nyonso wana bo sangana no bino nyonso ba mikolo na biso wana ba ene na biso bo sangana no bino moko nanu bo sangana no live moko bino moko nanu. Ba Irma de Londres ma sœur, ba Jibril nyonso wana ba biga bo sangana nanu live moko uniquement pour na bino moko nanu. Nde bokomona ke ba Gaulois ba osana bo moko ezate. Tozaya kopanjana yango tango bato baza kopanjana ozoyeba te nani aza vrai nani ya fou muna mutu azo lingaka intérêt na ye. Merci et bon dimanche à tout le monde.